Invité du jour, il y a le tokutana ki bongo na Dr Patrick Panoupe alobela ki ba maladie et belé o azozwango en charge na cabinet na bango pe a martela ki mingi na maladie moko na kombo glaucome o ezali bongo maladie ezokomisa batu ba aveugle et belé sans le savoir. Nazali monsieur Panou Patrick, nazali expert en magnétothérapie. Tozwami na centre autobengi dynamique, Kembis Family. Tozwami na commune ya Masina, quartier 3, na avenue Lunda, numéro 29. Na cabinet, tozali na plusieurs départements. Tozali na département ya ophtalmologie. Tozali na plusieurs départements, entre autres na Oitali Bamekua. Donc, tozozwa en charge ba maladie ebele. Tozali kozwa en charge maladie lokola ya cataracte. Cataracte ezali maladie zwa kamutu na misu. Tozali kozwa en charge ya ma maladie lokola ba myopie. Tozali kozwa en charge ba maladie lokola ba hypermétropie. Tozali kozwa en charge ba maladie lokola glaucome. Pe ba maladie o etali bomo ya mobali lokola prostate. Tozali kozwa ngo en charge. Tozali kozwa en charge même mutu wa komina ba rhumatisme sur toutes ses formes, puisque lorsque tozolobela rhumatisme tozomona une grande famille ya ba maladie o ezozwa mutu. Donc yango wana tobenga kango en gros rhumatisme. Alors ils en a ba maladie belé, entre autres ils en a ba goutte, toza na ba arthrose, arthrite, etc. Ils a ba maladie na kati ya rhumatisme. Tout ça na cabinet tozozwa ngo en charge. Tozozwa pe en charge ba maladie lokola diabète, que ce soit des type 1 ou des type 2, tous en avons pareil. Rien qu'avec les appareils chez nous, tous en charge de la maladie. Même si on a sali crise à AVC, à perdre la partie de notre ils ont répondu à les sous-soutés. Tous ont la capacité, il y a besoin de force, dans le beau, soit le colo, ils ont sous ma capacité. Tous ont en charge, bana oyo bazana ba problème à perte mémoire. Mwana ozali anémie atungisaka baboti na emingi, tozali na ba pareil sur place ou ezali kozwa en charge ba problème nyonso wana. Tozali pe kozwa en charge moto ozali ko souffrir na problème ya hypertension, que ce soit hypo ou hyper, tozali kozwa yango en charge. Donc tozali na ba maladie ebele oyo tozali kozwa en charge et misusu même na cité. Donc ceux qui ont na préoccupation na ba numéro oyo tokopesa ndeko abengi pe azui orientation malade. Glaucome ezali deuxième maladie au monde où ezali ko rendre bato aveugle. Donc na ba continent sur Afrique, Asie, Europe, États-Unis, tozali na glaucome ezotombe na deuxième position derrière cataracte. Cataracte ezali première maladie où ezali ko rendre bato aveugle. Na deuxième position tozali na glaucome. Donc, glaucome et kangaka mutu bisika mususuté rien que na misu. Et troublé peut binoter lorsque vous allez chez un ophta, a ébissé que vous avez la problème, il y a tension killer. Ils ont des problèmes moko autobengi glaucome. Donc, à ne pas se déranger. Glaucome, tension killer, ils ont loko moko. Glaucome, ils ont maladie moko grave. Oyo, ceux qui mutu asali attention te et comme maï na cécité. Maladie oyo koki kozwa plusieurs formes. Pe suka nango e kozwa partie oyo tobengi nerf optique. Donc glaucome ezali augmentation ya pression na kati ya miso mutu. Donc na kati ya miso mutu lolenge nzamba sali tozana ba partie oyo ezali essentiel na ka oyo glaucome o maladie oyo zwaka. Tozali na corps ciliaire bisika o wapi na chambre intérieure basali ko créer oyo tobengi humeur aqueuse. Humeur aqueuse ezali liquide oyo ezali ko nourrir lisu ya mutu. Donc po misu nanga ebeta ndenge zo beta boye, po tension ezala normale, c'est parce que liquide wana ezali ko lekape, est-ce que ça la va et vient à l'aise sans toutefois que ba calé ou soit aleka na ebele. Donc pression misu nanga eza normale. Wana ezali otobengi humeur aqueuse. Alors, ndenge nazota la boye cristallin asali mise au point a transféré yango na niveau balance céphale et commis na niveau ya ba câble otobengi nerf optique. Yende muto azali lokola singa oazo memela biso courant. Alors, yende muto azali ko chargé pour azwa information atinda yango na niveau ya cerveau. Alors que une fois tension ezali important na kati ya miso mutu, ce qui fait que
tension augmentée, pression anématique, et ça dit qu'on nuire na bakable wana. Et ça qui perdre force nango. Et à cet instant-là, la personne a commis la vision floue, a zomona sous bien té, champ visuel n'a commis rétréci, et commis tout près, et de là on parle déjà du glaucome. Donc la personne a perdu ce qu'on appelle les nerfs optiques. Et ça dit qu'on sait faire kobeba yango ezali kokende lentement et progressivement. Yango wana, il faut toujours se prévenir à l'avance, qu'on soit traitement. Si vous constatez déjà des signes autocolobela na kati ya émission, il est important ya koya lombangu na cabinet pour ndeko azwa traitement azala épargner na problème ya cécité. Tout d'abord, il faut boyeba que glaucome ezali maladie moko complexe. Donc âge ezali pe ko jouer rôle na kati ya maladie ou tobengi glaucome. Il y a aussi ce qu'on appelle facteurs environnementaux. Donc bisika tozali ko évoluer. Donc il y a ou tobengi moi bato bazali ko tambola mingi sans lunettes, sans chapeau, moi wana ezali ko beta yo na miso ba poussière etc. Ça peut t'amener na problème ya glaucome. Tozali pe na bandeko o bazali ko fumer mingi. Le fumeur en excessive. Donc, ils allaient, je peux dire, ils allaient exposer un problème, il y a glaucome. Bandego, bazali comme la mingi. Et c'est pour cela, balobara toujours, et pas scientifique, buvez moins. Donc, lorsque vous prenez chaque temps l'alcool, et que comme mayo, un problème au bengi, il y a glaucome. Tozali pe, l'issous na facteur, il y a ba maladie. Il y a des certaines maladies, où il la rappé maladie, na kacha nzoto mutu. Il y a les cas, il y a maladie locale, la hypertension. On a toujours de la hypertension artérielle. Lorsqu'il y a tension, à chaque temps, dans l'organisme, il y a moto, ils ont un rapambaté. Puisque pression, on a des pression, il y a makila. Moté, mais ça, le mouvement, il y a 20, autobengi, diastole, na systole. Lorsqu'il y a pomper makila, peine à retourner. Alors que makila, il y a une forte intensité, et occupé que bêta, na ba partie, mais sur un autre moto, moni, ndekwana a eu problème. Alors, il faut taper na niveau ya ba nerf ou soit ya ba misisa ou ezali na kati ya miso na biso. Alors, constatez que na misisa ya miso moto ezalaka mikie. Une fois bêta, si il endommagement ou soit katani, la personne est devenue subitement aveugle. Donc, maladie mosusu loko la diabète. Plus sucre ezali na organisme nzoto moto. Sucre bomo ya moto lo bakango ezali na makila. Alors que maladie oyo ezo s'installer directement na makila. Alors auto bengi banticorps en nzoto mutu ezali kaka na makila. Une fois banticorps na yo komi faible, du coup vous allez exposer na plusieurs maladies. Donc yango no monaka certaines maladies et même la rapé bandeko maladie mosusu lokola des cas on évoqué wana. Et ce qui wana te, il y a aussi des causes auto bengi bakisi auto zali komela. Donc, je ne vais pas citer les noms, il y a Bakisi, mais il fallait comprendre que Bakisi mingi ils ont corticoïdes. Ils ont chance mingi où ils ont la moto, na problème il y a glaucome. Donc, Kishi est la partie qui est réactif, là aussi toxique. Une fois meli Kishi obiki, le reste on est allé toxique. Plus ils allaient emmagasiner l'organisme ya moto, et qui comme la paix moto ba problème ya ba maladie à la longue. Bonne nouvelle, na bandeko bazali kolanda biso na Kinshasa, Congo Mobimba, partout ailleurs na libanda ya Congo. Donc, boye ba ke glaucome ezali kobi kama. Donc, to bizal ne bandeko to biki si ba utame ba Afrique du Sud, ba Inde, ba ye awa bazalaki déjà desi. Donc, muto comme yo zelara comme un aveugle de façon qui n'est na kokufa, mais à l'aide ya magnétothérapie to biki si bandeko wana bazongeli bomoi ya vie na bango. Donc maladie oyo ezali kobikama. Donc ba prise ya bakisi oyo bazali kopesa bato wana c'était à l'époque science ezali ko évoluer, monde ezali ko évoluer. Aujourd'hui toza na système ya magnétothérapie, toza na ba appareil sur place ezali ko sala ete vision ya moto ce qui komaki ko kinya na kobeba ebonga, ce qui komaki na pente et relevé yango. Et il y a seulement un aveugle, un aveugle, c'est une personne qui tout est devenu noir pour lui. Toza tongo, toza moi, toza pourquoi, il ne sait distinguer rien. Alors, wana sali aveugle. Mais yo oyo vision ne komata mukie. Ou soit toza sentir ba signe nyonso oyo. Pour moi on a bien foka ola ta ba lunette.
donc yeba ko zali déjà na signe ozali déjà ozali maladif ya glaucome yaka na cabinet en tout cas tokoyamba yo parce que na miso toza na maladie ebele tozali juste kobenda bandeko matoi et que se familiarisaka na maladie te zwa temps ya ko se faire traiter parce que bomo ya moto ezali miso, même la Bible nous dit ça na Matthieu. Donc ceux qui okei kotanga omona ke miso ezali mwinda ya nzoto. Donc ozali parents, ozali papa, maman, responsable ya société songolo pakala, pasteur, yeba ki tozali na posa ya vision na yo. Parce que un pasteur ceux qui azomona bien te façon ni na kotanga Bible pour a préparer ba matière ya biso. Donc c'est ça les grands temps, ceux qui mis ce comme vous déranger yo, soit temps ya komona biso ou soit traitement obika ozailate qui o comme aveugle pour ben biso. So comme aveugle peu importe des millions au remenela biso en tout cas to ko sala ilo côté pour na yo. Na cas aveuglement, c'est le maître suprême, le médecin par excellence Jésus-Christ peut vous aider ya couper sabino guérison. Mais sinon lorsque vous êtes souffrant, venez en tout cas to koyamba bino maboko ya kofungwama traitement ezali boya ko bomba maladie parce que maladie eza lokola zemi ceux qui bombi yango les lolobi et koyeba aussi et kozala déjà trop tard bandeko bazala kana ba problème ya miso en tout cas bazala na complexe mingi ozotu na e est-ce que ozomona bien nazomona bien oyo nini akokoloba te akende bomona lokwa ayebaki ndako afente bino lokwa ayebi nzoka imagination so azomona azosimba bamir. Donc bino pe batu bozali na e muto akomi na maladie akomi lokwa mwana muke. Alors prenez en charge muto wana bopusana na e tozwa ye topesa ye traitement pe misu e bon apo muto akoki ko fonctionner kaka na misu na e kongo tozali na posa ya bandiko bazali na misu pona ko avancer na oyo nyonso ezali o tozali na posa tozali ouvrable chaque jour du lundi au samedi de 8h juste à 14h juste. Donc tozopé sa numéro bozwa yango très bien pour bobenga bozwa rendez-vous. En tout cas ceux qui oye sans toutefois ko benga pour la déci parce que tokoyamba yote toyambaka kaka selon rendez-vous parce que batana biso ezali calculé tozali kozwa en charge moto tout avec respect. Donc benga biso na 099 781 23 73. Numéro nabiso ezali 099 781 23 73. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire, appeler. Donc, tozali disponible 24 heures sur 24 pour nous répondre na mituna na bino, soit pour nous enregistrer bino. Donc, au bengi, aux rendez-vous na docteur. Si mawana to pesio mukolo o ya pengonga wana o se présenter en tout cas ozali libre ya ko exposer ba kanyonso o yozali nango po toyeba na ko pesa yo lisungi. Adresse na biso tozami na commune ya Masina quartier 3 tozami na avenue Otobengi Lunda numéro 29. Donc ceux qui au Kitiwana Otoni docteur Panou Patrick nazali sur place na Royambayo pe tobeti masolo ya santé.